kombo na bano pardon eza pasi mais eza na bageste oza na question on se fait pardonner par exemple nga en plus azotela ngomba letuna aza na ndala mwasi oyebi bien ke awuti mosala aza na ndala fatigué doa charge na yo okomiseli batalo balibi omona ete nga na boyi kose comporte lokola bango nabi nazozela na koviole ye aviole ye na parce que viole mwasani mo nanga na ndezakela viole ye d'abord mwasi na ndako soko azokokomande mobali aza déjà Isabelle esprit wana ya kokomande mwasi c'est-à-dire aza na caractère bamibali ce n'est pas bon dans les matadi basalisani batiere batonipoto atuka obiso mingi tokoyaka bandeko ya libali basebeki balingaka biso te basebeki bazalaka mabe twakisaka bango oza mpe bongo mingi balingaka bandeko baseze ya solo mais oyo sikoyo eza le contraire eyo sikoyo ofingaka lekoto basi mpe boza ne ntango moko Allô, papa. Il on va parler pour la Mercedes. Est-ce qu'on est le papa là? Ah, n'a pas d'angai. Oh, on a ça pour l'équipe papa. Pas de date. Hello. Bonjour. On est quand même Kevin, on va venir à la maman. Maman, tu peux venir papa. Émission est venue en Royo et Bandi pour le mariage ensemble. Souvent maman il y a un tout. Je suis Maman Eliane du service traité de Conseil de la Providence, la présentatrice de l'émission préparée pour le mariage. Pour nous avoir Bingate, pour nous avoir Binga, en tout cas, merci Bélé. Nous vous aurons attendu à s'abonner à la compte YouTube, pour nous avoir l'émission préparée pour le mariage. Nous avons l'émission préparée pour le mariage, pour nous avoir Bissaté, mais ils ont pour nous avoir parce que on apprend tous les jours et puis l'éducation continuera toujours. C'est le quoi Bible. Banda et salama depuis la nuit de temps tilelo kama kambo et ceux qui n'église ba ote yo kaka otala kuto Moïse a salaka bo tango ki okto ezaka bien makambo répétitif ezala kaka donc ezala quoi mariage donc quand on parle du mariage c'est pour toute une vie hein donc le mariage c'est pour toute une vie alors maman Eliane tout na c'est la mine à celle une émission pour nous payer bolinga parce que vous avez vraiment répondre vraiment présente na kota la émission na merci mingi na ba marié nanga ba futur mais en 2018 notre bolinga ka service traité de conseil de Providence na pesi bino vraiment un grand merci lelo sous maman ni tout naza masolo ko so na bino mais ko so na bino na mon côté naza na besoin bato baza vraiment beaucoup d'expérience na kati ya ndako libala. Aujourd'hui nous allons parler de couples malades hein dans ba couple ko eza malade donc ba couple ezali ko eza malade donc ba couple eza ba malade yango na bengisi couple moko bolinga ngo mingi bon na bango tout à l'heure ba nazo zela bango baya pona to vanda to partager to solo la makambo ezo na kati ya ba couple yango na nazo zela bango nazo coup de fil na bango ana na hotel ko pamusanda kunanga nzo chamu hein tunga mputunde ba benga ngo po ninga peso kwa ye ayo ba peso ba bien. Allô. Sipe maman. Sipe. Bonjour. Bon, vous allez bien? Nazo chana nini bokomi? Ngana yebo za mosa propre nazo parfumer ba rideau. Oso mo ye hein? Oyo ba sola mabete na oso mo tunga mputu na ba rideau na ngai. Yo muta propre na boy na ngai na osa moi yo mo ebi mundela tele soma biloko. Mo tunga mputu na nini? Na ba rideau pota kana cha tapela. Mama na ngatika na boy na ngai yo tana ngina soma mani tu. Na yo ba rideau wana olukela motif pardon. Tika na chama ta mo tunga mputu boy. Mais il faut la bima na tarabino ko biso awa to bana discuter à partir déjà na la tête na lobia il faut la bima na tarabino pour ngai ana na discuter ya kopa ya kogaré déjà na mona na deux camions à la liboso le bango
Non, on a déjà le point, on a sous-sol, on a la sous-sol total, c'est déjà le matériel, il y a service traiteur. Attends, quand tu as mis la garée dans le cocatin, comme nous mis balai, voiture dans la voiture à papa. Dans le lobby que dans la masse tout ça mambo ba couple parce que les bas là les institutions où t'es pas nzambe les bas la institution t'es pas nzambe et mon moto aba to bala masipe okati te na soka musique nyosa moizi mie ndenge yebeta nga ona bina ma ana bala bala d'accord. Ok, mais pas dans la on est qui va camion il va les avoir moto à marron. Ce n'est pas moi. Le morning ah. Hi. Asala kana ngonga. Kasi moi je suis avec la famille ça c'est pas sentiment. C'est maman. Oh, carré. Ah, c'est bon, carré. Oui, ça peut monter, papa l'aime dans sa papa mon robot. Oh, bon non. Dans la boga, j'aime ma boga. Par respect, moi aussi il faut vraiment tout ça hein. Non, moi c'est il y a là moi était baby. Abi le mobile nango so moto c'est mi maman dit quelqu'un essaie de toucher à mon allée maman, je vais me suicider. Comment on est pas moche. Non, pas seulement un beau, mais un bien. Tu peux avoir la beauté, mais tu as un mauvais cœur, un mauvais caractère. Donc, comme nous, surtout, il y a ma bé. Donc, au cause de la paix, je suis allé. Bon, je suis allé. Je suis allé. Je suis allé. Je suis allé. Maman, je suis allé. Je suis allé. Nous sommes allés. Je suis allé. Nous sommes allés. Tu es papa, tu es mobile. Alain Benzo, on a déjà parlé de papa. Tu sais, là, tout ça, au bon yanga, zati. En tout cas, Benzo, papa, Benzo, camion, en fait, moi, on est bien tout un problème. Non, bah, voisin. Camion, routier, wapi. Camion, routier, wapi. Maman, de tout cas, on est là, on va pas la raison. So, tu es camion, tu es camion, tu es voiture, tu es voiture, papa, tu es mini, tu es mini, tu es sala. C'est trop. Bokangi nini mwemba bino moko allez mioto moi été bana raison et en tout cas tozaka condamné on a kati on libanda voiture na ko tu na yeto soki za côté ni voiture na monde to le kaki on le kaki côté na c'est on est vite na on va se battre wala ngapine ya solo kaka ça na bilo ko ba bina balobi batobola ngapine ya nini ya camion en munene ba bizo camion munene boyo ko cheza kwa pêcher biso to tambala bala bila pena zone pavillonnaire oui batobola nga déjà pine oui moi été demain je vais pas boire boy c'est va oh na kebani bonjour olata ce qui était ça papa yamba tene ba akitendi amasi puto masi puto ba pema ngamba solo ce qui penda papa yamba tene te na biso ba matadi na mbali na matadi azaki ya olata papa matadi ba ebi kolata ngaza matadi ba matadi franchement pour appel ba marin papa ba biso ba koko na direct dans Twitter kraka hop kraka biso ba matadi pour sérieux faut ça na kraka na on y va wolo takiema ba matadi ça va quand même c'est pas comme on a dit vraiment ba ebi kolata vraiment bambula bula boke ba pana nga awa attention la marche na sepeli ya bolingo ngo kanga na ya pana bila lepe bino bongo pa fena auto pomper kuna ngala bi solo na auto pomper ya bi masipe poya sama na faute ngana beta moi de yo
Allô, 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 bonjour. Bienvenue chez Monsieur et Madame Nito. Yes. Nous sommes chez les Nito. Ah oui. Chez maman. C'est les Nitou Nikens. C'est papa Ali Masiala, Nitou Nantambe. Bien. Ouais. Yo, passe dans le commentaire. Mais tu m'as mis dans ma casse à C'est l'hôtel. C'est l'hôtel, ma casse à Papa, les hommes ont balayé en fan de la tête. Papa, allez. Papa, non, on va y aller. Papa, il y a un côté à l'île. Papa, il y a la place à l'île. Non, c'est bien. Oui. Mais il n'est pas. Ouais, ça va, là, mon loup. C'est hyper maman. Ça, c'est bien. Ça va, hein? À la grâce de Dieu. Oui, que moi, je me dis, maman, ni tout le monde, hein? Tant que ça, ben, mission, on a, et bon, il faut ça, la prière, pour mon émission, bah, tout le monde, il peut m'en appeler, bon, on a fait la mission, voilà, mon thème, on a dit, ah, mon dingue, on a un pharisien, et là, on a une émission, quand il faut faire la prière, pour le monde, il y a la salle, là, qui Bible, on a vu ça, le bien, hein? Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans le ciel. La Bible a besoin de ça, mais nous sommes caméra terre pour voir la salle qui. Mais voilà, moi je suis pas pharisien dans le bakaka. Voilà, bon on a pas tout qui ngana sambelaka. Mais d'écouter. Mais dans le cas papa sipe hein. Tout ça là dans le cas pour bino ils na onda kuna ngai. Mais la personne a honneur là. On la prière, le rose à mon balai. Le zit, papa, ça là, le bon délit, pour tout taper ma soeur, Seigneur notre Dieu, l'Esprit de vérité, Saint-Esprit, nous voici auprès de toi, ô grand Dieu. Nous allons commencer notre émission. Nous voulons que tu sois avec nous, demeure ensemble avec nous, du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci na bato oyo surtout bon télévision peut-être oyeka sikoyo kuti na katikati mais on parle tout à l'heure l'émission na biso ya papa nous pour le mariage c'est une émission éducative ezakana pona ko éduquer ezakana pona ola tsabana na biso boki na ndako mabaya nini ba vivaka mais non qui peut ba mikolo ba tsinga non maman ni tsolo ba ka pona ba jeune ya ka pona ba jeune mais biso pe mikolo pour profiter na ba conseil oyo pesa kala na vraiment merci. Les gens à sujet musu na kova na mona solo liango na biki na eza bon pona solo lango mais ça à sujet musu so fona za na ba invité pour na to développer sujet net il est l'autre qui te kolobela ba couple eza malade donc tu peux ça le couple est malade les gens na ba couple musu za malade quand je dis couple malade les gens ba couple musu za ba maladie et belé na kati ya couple ne moto koza na nzoto koza na ba boko na ba malade et belé ba couple musu pesa na ba malade et belé voilà pourquoi na bengisi papa sipe na maman sipe. Comme on est papa Ali Masiala, Azalaka évangéliste. Pardon. Nasa papa nasa la café de nasa la thé. Comme on est, on va pour le des bêtises. Nasa la café de nasa la thé. Bon c'est la ngai. Moi thé hein. Nasa la thé. Bon c'est la ngai. Je vous mets à la solo. Couple, yango. Bon, ça dit 30 ans. 31 ans. 31 ans. En plus, moi, le 21 août. Je te commis le 21 août. Le 21 août. Oh, joyeux anniversaire. Aucune idée. Joyeux anniversaire. Nous avons oh, papa, tu as oublié. Mais papa, il y a anniversaire, donc des prêts. Il y a 21 août, c'est quoi? Oh, votre mariage, et pour moi, pour poser le 22 septembre 2007, pour célébrer le mariage de Ngolo, mais c'est dit que là, tu as alliance, c'est moi qui vois c'est pas gentil. C'est ça qui est le 22 septembre. C'est pas gentil, hein. Si, mais maman, j'espère que vous serez là, hein. La zone là, on s'en la casse. Je fais du thé, j'arrive. Un petit peu.
fait de bon poil. Tapi na ala zana. Bisalele. Ah, boni. Bisalele ko. Ibo mo lang ay. En tout cas, ba wuti matadi, ba sali ba fiere, ba toni si poto. En tout cas. Bisu matadi. O comme ça matadi elengi. O comme ça matadi elengi. Na kide place. Ele vai estar aqui na bomba. Ah, tu usa bomba, tá certo? Está aqui na bomba. Mas papa, ele viu bem. Né? Não. C'est vrai, hein? On va dans la télé. Oui, ça. Avec le soir, on doit servir. Non, faut pas se faire la servir. Faut faire à qui mon nom. Attends, faut me dire. Il y a éliminé le bon soldat. Ok, nous allons retrouver la chose comme ce qu'on soit en train de faire na biso na tout à l'heure que na bengisi masi pe na pasi pe comprendre déjà 31 ans de mariage donc mon bali pas tout moment moi si pe ya kuma madame mais na kuma be ka pote mais ba bango zelengi papa ali akumane pasi pe donc na bengisi pasi pe oui ko to benga so to na watu na pasi pe boni pasi pe boni masi pe gloire à Dieu. ouais bien. On monte na participer na masi. Boni participer, boni participer. Na bing so on na to solo là. So na bing si bino ko na to solo c'est parce que papa c'est pe bino bozana expérience mina kasa ndoko libala. Mabala nenga za bote bi ke simba maka moi si simba maka mobali ya ba to simbale chacun son rôle hein. Ya besoin na kati ya mariage, besoin na bande ko ba bing ko ngai. Na bisi ngai ke ndeko binga bisi ngai ke moi si il y a grand frère nae alinga ko servir mobile nae ndenge yo to sala tout à l'heure pour servir du thé Na bi. thé ngana o bakali ka ndenge sali po za tele réalité eza bon on va servir ba tout amoni ko boye ko servir Te ubanga te. Na sawa mobile nanga na lambela kaye. Na pesa kaye o za mo ko sa. So na za olemba na epseke. Papa Ali, chérie, s'il te plaît, na lembi. Mais avec beaucoup de politesse aussi, hein. Na maka jamais mon bel là. Ata ya mati si ba ton na ye na ebitan au kita na ye. Au senga le petan so, asenga pardon te. Alobaka toujours le roman comme malamu. Pour motima nanga pe kita. Eh oui. Donc tout le temps pardon. Au moins le kambo utolo ba. Le kambo utolo ba babi no boya. Na solo nande ko moko mama moko. Asoko hôtel émission boye ba kina solo ba yo. Na solo le na ye na expliquer le kambo to ko to solo la. Na ngate fo hôtel pe ba des fois ya moi mobali ta mobali azaki na kambo boye ya mwana tout ça boye na bonga na episenga lobi. Oyebi wa bi me mobali solo parce que mobali ngo akendaki ya mo voyage et tout surtout sur la qui abi ote ata mobali na mosika skaza ki faraki kaka asa nene asa ata mo si pardon ngo ba kitoko na esenga lobi en tout cas c'est 100% mobali eza po mobali ba no pardon eza passe mais ça na ba geste ozo la saki moto fait ça on se fait pardonner Bien sûr. Par exemple, c'est bien un exemple. Vous le bien. C'est rarement pardon. Mais, dans le baboy. Madame, au moins les Cambodges, tu discutes avec jour, tu avais raison. Au moins, ça vous la pardon. Moi, si elle n'a quand même que, ma femme, c'est raison, les Cambodges, elle a raison. Dans le bagaté, moi, je peux pardonner. Il y a le bagage chaque fois. Oui, discussion, tout ça, qui me colle. Donc, vraiment, tu avais pleinement raison. C'est un grand pardon. Pardon déjà. Ceux qui m'ont se comprendre les mobiles dans le sens ouana, oui, qui ont mobile nanga, à ce n'est pardon té. Ah bah non, pardon, allez, mais ça m'a. C'est bien tes mobiles yo. Mais à la façon d'aller au boyer. Elle fait mon sous super boyer. Au moins la bombe bana qui peut avoir bon.
Mais par contre, il y a pardon. Soyez soumise. Ça fait partie de la soumission de la femme. Non. Oui, c'est la Bible. Tu peux pardonner 7 70. Pardon, 70 pardon illimité. Non, pardon, non, sur le baiser à bisobacité. Dans le bleu, ils ont la Bible. La Bible. Bisobasi. Pardon à biso, n'est-ce pas? Pardon à biso, la kake, nani kitisa, pour nasenga, pardon. Mais n'a pas sur la zone baguette. Na to na ke ko saba ko na sumbelo tom sumo bala ngali ngako liango ma apéritif moi goûter mo na ke tseka mo te tom soupe na mon pe moi chemisier moko boye ba mi bali ya relax na sombele to body chérie to na télé na mbeto so na mon ke asa froissé vraiment tsaka na mbeto te asa ni sikana ya tiaka ngo et si tu as un couloir, tu as un si tu as un couloir, tu as un monde. Et bien que tu aies un non, la machine est déjà mingi tulinga kwa accusé to biga batle kwa basi na basi de kwa mobile te ona bali tala so na mama na attends que tu es marié mais c'est toujours maman ah ma fille à moi je suis en train de faire une émission avec ma si pas si peu non mais avec des gros bisous à ma si ok. Merci, va dire de gros bisous et participer. Je te rappelle dès que j'aurai fini, hein, s'il te plaît, hein, ma chérie. Il n'y a pas de souci, ce soir, on va se parler ce soir. Ok? On a bien 10 000 francs la journée. Parfois, bien, on a 8h30. So, vas-y, moi, pause. Maman, tu vas bien? Toi, c'est nous ça là. Maman, ça va? Tu vas bien? Tu n'as pas mal au dos? C'est ça. Pourquoi Abim, moi, ça a mal au dos? Ah, ok. So on va dire lambi maman t'as mangé on a bossé c'est na manger non il a pas de lambi avec 10 000 fois la journée qui maman quand nécessaire ah oui il va pas faire le papa mais ça na maman non donc vous sacrifiez papa non ceux qui mangent imagine toi que maman n'a pas il faut il va d'abord à Jabana dans ceux qui parlent pas ça Mike je peux comprendre mais on est comment la lobite Naomi a ça mon cœur Naomi t'es n'habite Naomi de toutes les façons je viens de dire ça biblique et moi tout est dans la Bible tout est dans la Bible n'a pas fait la maman n'a pas fait la papa n'est pas en charge de ma communion senda kolia ma communion autant mieux que la maman non Coco fait la maman. Ce qui parle de ça, Mickey, alors parce que il y a que le côté la manière au frites il y a au sale bana balia mais papa te bon balé bazalaka il y a maman petit caca lorsque le Seigneur décide il y a même ta décider moi je fais oh bongi la émission Coco fait le papa mais ya moi ça va nesique encore sur le bela on fait n'est pas tout boto ça na makambo parce que au moninga solo babwe limisanga tu sais na gina Kinshasa en 1998 après avoir fait 10 ans naké ce que dans salagi 3 semaines na kimaki guerre Kabila le père tant on a zongi on va escaper tant on a zongi na commune ndako na mulinda ko vite na continue à salir ba course pour malamo yemo le présence n'est pas nécessaire yemo va compétir le tant que souvent ah ça se voit que papa il est là il vient d'arriver parce que ndako ezalaki vite bala moko ça tourne sinda mais ça na bongo papa na ngai mais je bana baza mike mana mo papa ki ne mama tikala ko mama ko la bana nae akoko la papa so c'est ko tembala ne quelque pas comme moi na moi qui pas no na bango ah mais non beaucoup takande moi par exemple tu ko ngana ko tembala
D'ailleurs, on parle pas des papas Ali, on parle des hommes en général. Moi, ça va papa Ali. Bah, comme une Telengano, Bazangi, Sika, Bafanda, Bazangi, on parle pas des papas Ali, on parle des hommes en général. Souvent, les trobarake, bandeko ya basi, yo, balingaka basi, bandeko ya mibali te, pona nini, mais les balukia. Les lots masolo échangé. Les lots masolo échangé. Oh, ben il a mobali, azan de quoi mobali. Alors bon, maman dit tout. La sepelera mine n'est pas pour le mariage parce que c'est une chose très éducative. Besoin de ça là tout ça là car. Au moins besoin de pause, tu bien toi tu na maman dit tout. Toi dans le maman dit tout le bien. To s'abonner, toi la tine ba te payer ba s'abonner. Pour ba rattraper émission de la tine de la tine abonner ba WhatsApp. Abi grand frère mangai. Aza ana poto. Oui. Yebe moto abengisinga ana poto na kuti aza mwasi na kati ya ndako batango nga nayaki bangi na bana mibale sikoyo bakomi na bana misato mais oyo nga nazomona kaka na kati ya ndako ezolekela nga na façon moko nazokomprendre te soki bokokosola makambo oyo na basage parce que namonaka mwasi na ye mpe atalaki émission ya préparé pour le mariage namoni place na kofaire passer message eza kaka na émission na yo natuni problème eza nini abi problème eza ki de 1 moi c'est moi aza na mukanda ya mbokolo baboti bana misato alinga te mobali déclarer bana de père que ceux qui mbala déclarer bakopesa pe mobali eloko ya nzoto ye alingi bongo te alingi te mobali azwa eloko ya nzoto mobali so akende mo bakayu akende kaka eloko ya nzoto ya bato mosusu wana ya 1 de 2 pasi pe masi pe yo moto osali 30 ans 31 akotukala te 32 mobile mwana mobile na bisinga jeune homme na bisinga ke yaya na ye moto fo aspirer yaya na ye moto fo lamba sema moto abengi yo mwa mobile leke mobile wana aza mobile ye moto abengi ngai alobi ke yaya na ye moto aspiraka ndako moto asukolaka basani moto alamba no makambo nyonso batâche ménagère nyonso mwasi atikela ye sikoyo ye tanke ndeko ya mobali ntango azomona ndenge wana asala nini afanda epa na bango afandaka na ndako na bango abi asala nini parce que soko asali kaka babaka ke basemeki balinga basemeki na bango te sikoyo ndenge bazonyokola yaya na ye ndenge wana asa na posa areage soko asala ndenge nini nga abi te mambo bofana meka pasi mpe na masi mpe bango to basala 30 ans bakoka koexplike mambo boye masi mpe basi mpe natikeli bino maloba bino mibale couple merci nabi ko aider moi c'est ça ma bête ko ça tant supplément ça cause malade wana eza ko aider te wana atinda kotinda nazo bande na quantité OK na mobala moi ça tout ko bota moi ça aza malade un peu ba mot de ventre ba mot de wana ko aider moi c'est mobala ko aider moi sinaye mais oya ko tinda misala ya ndako normalement eza mpona mibali te misala ya ndako soki si l'homme veut aider sa femme là c'est autrement mais moi si akoki kotinda mobali te salanga boye sala surtout basali tozovivre na bamboka na biso et puis surtout soki bapaya baza tozovivre na bamboka na biso mama oyo aboti mwana na mobali atala mwana na mobali asafutela mbongo to abala yo atala mwana suka basali c'est un problème même basemeki donc lobande soki ye moko alingi nga mobali na ngai bi kolamba mo bapla ebele mais jamais natinda papa alisala boye non ngai nde nasalaka mosala mobali nde azali wana aza superviseur aza kotala nyonso oyo si c'est bon ou pas bon aza mpe na droit koloba ke ça c'est pas bon recommence ça mais eza mobali te asalaka mosala mais eza mpe so elengi te il faut moi ça salaka bala bazomona ke notre maman se réveille tôt le matin pour travailler pour faire ceci cela à manger tout ça dans la cuisine et ça pour moi la ménage maman papa peut seulement aider et puis qu'on manquait peu mobile na respect normalement c'est pas bien surtout na miso bapaya miso monga bapaya non et ça la mimo sala radio ka sala osala pour bapaya non wana moi sona so zoka biso c'est pas poli hein c'est pas poli ozomona donc eza malamu te même so tozongi na bible totali moi ça Elimelech Ruth na Naomi
azalaki mwasi moko na banza banda kosala misala akei na mobali ne mpo bakimaki na Israel bakende na mboka mosusu mpona nini na nzala ekotaki epuis alakisaki mpe babelle fille na ye ndenge nini misala ezalaki azalaki bien na babelle fille na ye na moti mobali ya kokufa atike na bana na ye mpe mobali ya kokufa atikali na babelle fille na ye donc ezoloba ke na misala mpe makambo ya kitoko Rit akangamaki mpe na bokilo na ye moyo siko ndenge nini bokilo ngo kokangama na yo so ozosala mwana ne ndenge wana mwana bato yo po bosi imagine toi siko mwana na yo bakomi kosala ebongo na mwasi mosusu eza malamu te eza mpe respecte donc soki nzambe akelaki nano mobali ekokela mwasi après parce que mobali nde aza na likolo na nyonso aza mokonzi ya ndako azali chef ya ndako lo yo mwasi okolata kokonza nzoto wana te na esika mobali ya malamu te ndeko nanga mwasi en tout cas mikitisa libala eza pasi na mokolo ya lelo mabala bato bazoluka ngo ntina bakisi bamosusu bazolalisa bango bamama ngunza na batata bato ya nini mpo basala bango mpo babongama bazwa mabala me yo ozwi libala yango batela yango komvuka mwana mobali ya bato te mpo mwana mobali wana mpe aza batata na ye na mama na ye tala sikoyo ndeko na mobali asepeli te sikoyo soki kanda emati esexplose abandi kobeta oyo semeki na ye eza so malamu te popele natiki eloko parole. Bon, merci d'abord. Moi, je suis venu sur la remercier Maman Eliane, Daniel Lisusu. Donc, bateau va ajouter à la bicho. Niveau va ajouter à la bicho. Vraiment. Donc, moi, je suis venu. La quatrième émission, la salle qui n'a pas moi. Parenthèse. Dans la blague bino pondu. Malgré la réunion, la réclamation, ma fouté les kakitros, c'est les kakitros. Mais quand ça l'expérience soit la monique on doit dans la bague ce qui est lali qui est le mital amour ma fout à peine comme on dit que va au tio la les choses ma fout à mousse ngam du naibi on doit la nengeza made in Cana mais dans la qualité que est dans les caca chaque fois dans l'émission dans la barano il y a un serviteur rôle dans la parole de Dieu mais ils ont dit pour sumaka peuple bato parce que non tu n'as pas gibino et voilà na répondre et voilà alors ka oyo maman Eliane babenga kiye babiseke izana maman moko azo torturer na koloba monsieur Nanda donc ngala ngami toke na écriture nzambe azoloba ko tango apesi biso asali biso apesi biso baautorité na bango nyonso avec mobali mpona kotia ordre mobali azala chef ya ndako lokola neti nzambe bazali Dieu le Père Dieu le Fils Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit bango nyonso baza ndenge moko mais mpona kotia ordre Dieu le Père moto azala liboso elandi Yesu Masiya nde molimo mosantu mpona kotia ordre mais esprit oyo baza nango nyonso eza même mesure mais mpona ordre alors esebisaki nzambe azwa mobali atie chef soki ozomona neti mama wana nalingi natuna na baquestion na mama Eliane yo motu ozwaki message parce que soki ozozwa message ezalaka na mokili ya kotundaka mpo ntango expose effet ntango okopesa effet bato bakomprendre d'abord estce babalana babala na famille est-ce qu'on a pas que la tête au bas ni boye yo zolinga kambo benda nga mukanda donc moi si la moi ya rota ba benga na ko mama kambo kai mo tende vani mama parce que une femme musiko nani mutu abenda mutu na poto moi si to bakutana na ba bakutani kaka wa mobali zeki ko bana na foyer mobali ya déclarer ko bana na foyer ayo kokutana na mwasi la ko nda yemoko ndeba ko lingana ndengwana elle va l'oublier donc au moins le problème est mukanda ça c'est rien ça mais bana basali bango mbale est-ce que basi ba motiva pesa mobile mukanda te droit ko réclamer bana na yete est-ce que basi ba motiva
Bazana bana misato. Ya Na ba- bana nana se misato, moi c'est pas le bi, mobile a déclaré banati. Mais ako déclaré bana kuma yimtana mukandati. Mais non, on va tout dans le candidat, On va le déclarer, c'est la mairie. Bana Pour déclarer moi Bon, na yo. de toutes les façons, vous avez raison. Est-ce qu'il faut que vous ayez est-ce que moi si yango? Bana il y a solo qui bana nae parce que d'abord à l'objet c'est ce qu'on appelle wana ba élément wana ça va très nécessaire là autour là. Non, on va se voir bengi yo. Parce que ngala ba tout na ke est-ce que bana na pesa baba na ndeko na yo? c'est parce que au moins les gamusu moi c'est d'abord à interdire mobali vous avez droit de réclamer bas. Faut déclarer. Faut déclarer bas. Il reste à vérifier déjà. Suspect déjà ça va. Vous évitez que moi si nous proposons na kati ya ndako eza ya ye eza na kombo ya moi si yo no vandaka na mukanda avant de renouveler il faut y avoir une quittance de l'heure moi si la carte de pas boya parce que boyo kana tu es bien monté kasi yango na zolo bako de songa na zotu na ba élément pour na ko na place élément wana te yo tala lisolo ninga ba beteli biso mais lisolo ko ngala zolo bana yo na blog wana parce que d'abord un ndako so moi si a commis ko commander na ndako ni lisolo mais na lobi to ke musika te boni baza a to yebi bango bana pe babalana déclarer te po ba dira mo ba bikie ko ba dira ba mango eza la te yebi yango wana ba coopérer monsieur dame ça c'est pas pareil parce que alingi te mbala déclarer pour azo bobuté deux poids les ba mango ya na femme seule mais ça papa na lo ba mobile peut faire l'accès qui mobile na yi asala quand même ça venait na soumis pour en faire mais quand on a la parole vous c'est là le si c'est idée na compliqué to mais non mais parce que au monigo bana vous en système tant que comment là natala ka émission moko la voix du peuple et petit soko tala te papa li te na ba papa li te na makambo na te yo kende kaka na ndenge rapport ba pesi ce que moi c'est ko banda tout banda ba enquête luka bana pour ngai moko na yebi ba bazé beleke papa ndenge bozabo ndenge Christa bala ki bongo bolemo ngani bala bobali si Christa na église boli Christa bobala na mérite posa na femme celle ça n'a pas papa ali ça m'a bali boso na yo ki na mokili yo boni bazali be oui donc bala na mérite wala ce qu'on a mutoko pesa idée wana papa o ya boti Christa ou bien non il est bon ko la peu ma non parce que place ngana ngina kende au moins d'abord moi ça doit commander dans non on va répondre bien il faut la histoire ni parce que sur moi ça doit commander déjà dans a commis Jézabel. Mais non, parce que nous avons un seul bail. Il faut le dire, binoneti, bolingité na loba, bolingi na loba, idée na loba. Non, ngai na zota là-bas écriture. Et ils ont le binota sur écriture. Parce que au moment où moi je suis sur la écriture papa ali. Maman, ngai na zota loba, ngai na serviteur. Donc na lingna souma. Peut-être qu'il y a un monde où vous jouez rôle plus publiquement. D'abord, moi, si je suis commandé mon bal, à ça déjà Jézabel. Esprit wana, il y a pour commander moi, c'est-à-dire, à ça le caractère de mon bal, ce n'est pas bon dans les foyers. Une femme a commandé mon bal naé, bando sukula basal, bando ça va ménage par exemple, des oh on a un rapport. Mais à ça Jézabel, Jézabel c'est-à-dire caractère de moi si, à ça le caractère de mon bal. Alors que moi, je suis le caractère amical. Ah, ça c'est le diable qui commande à la maison. Nzambité. Donc, Nzambé, bah, écarter Nzambé. Si vous voyez les autres parler pour moi, si vous allons à l'habitude, donc, vraiment, ce qui. Parce que si à côté ça, Satan en a. Alors, pour la mobile, le rôle de vous jouer à côté. Au moins, il va se faire ce que vous le débat. Mobile, il va pour tout. Donc mon bali mo donc ko jouer rôle na yété na ndenge nini c'est même pas il va salir mais quand mon rapport net yo ya yé par exemple na ko le bali tu dans d'accord tu dans la France missionnaire au bana va tanga au moins tam sur rôle là yé pour na école au lieu papa kende madame doit tirer ma nous sur moi si alors moi si je commence à choisir le gars il dit mon bali na azabi lemba mwana mobali na benga kinga ye talobaki bongo te
Mais ngala so pesa ba exemple wana. Ngala yo ke kala lesolo ba pesi biso. Mais ya wana exemple na so pesa ba na so tsa na no ba nini tindi kata msu mutu akoma Jezabel. Nini tindi ka mutu akoma Jezabel, donc au lieu à jouer rôle na ye mobali, a jouer rôle na yete, moi servi. Pour na ko po ezala. Mais ya msu moi si mobali abataza bien. Au lobby à sala kana mais comme nous c'est bien. Ce que y a un rôle mais yo ni maman sibe. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Yogo ni make na vanya akomo za rôle oyanga. Jamais. Il y a une du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Dans le bien, elle a le but que vous avez parce que si vous avez la providence. Vous avez la providence, quand vous avez un client, vous avez un client, vous avez un client, aucun de vous, écoutez, nous avons une bande, vous n'avez pas sûr de bon, on a une bande, on a plus de temps. Non, on a un client, on a un client, on a un client. Eh ben, moi, on a un client, on a un client, on a un client, papa, Masamba. oui, famille Bangat. Depuis Dieu. Après, vous devez voir. Afrique. Qui n'a commis vraiment. Le monde est petit. Et là, on se trouve le moment où on a de parenthèse avec quelqu'un qui a bien aimé. Mais moi, c'est là que tout le monde a raté. Maintenant, la banque, ça la réforme que vous avez compliqué. Heureusement, il y a un qui te va gagner au tambour. Il y a un fait quand même. Ah, il y a super. Nanake koluka elongi na Yesu naluki bike kote naluki banganga te Yesu Masia kambanga namo bebo oyo moko na satana alonga ngai te namo kanolanga Nakei koluka
En tout cas, pour comprendre, moi, tu peux venir à la pêche en train de l'éternel. La pêche en train de l'éternel doit y avoir un gospel. So pe botali na banzembo papa Mumbaya ya kado to ni boyema na papa Mumbaya boye. Toko kota lola te pona kitoko. Dans ce botali na ba gospel na banzembo bele louange plus. Louange plus y pas yema na kado. Asifiwe. Louange plus. Mama e pardon ya maso na bino pardon bolimbi se bwana kata tele pardon bo fana na bo bila ngambo mwana boyeli ngai na sa na bino kiba kende ponga na lipembo po papa siko elo bana ngopesa dim bata papa siko ngopesa dim na minute dim ese la na Dimi va pesa dim na église pasi pe yeba nani pasi monga ho tele réalité au mwa bana. Il y a la providence. Témoin oculaire. Il y a la providence. Donc, ma cambe belé, puis comme belé, nous sommes ça dans nous autres, moi, mais son la maison. Oui. On a un témoin, ça dit pas, c'est pas dire. Bon, maman, moi, c'est pas tout qui est tout à l'heure pour la moi, n'est-ce pas que c'est très, très impoli. Siko yebisanga yo tant que mobile soki ndeko masipe ananda kuna bino te yo koza yo masipe ndenge oza boye ozoka na ndeko papa ali na ndako omaka papa ali na miso ya na ye papa ali ba réaction koza nini so muke mwasi oyo bala azo manke ona miso ya leki na ovana na ndako na miso pe ya bapaya. Ce côté que mobile il faut réagir. Tu connais ma bonzambe, tu as bonzambe à part. Mais on a basé par la scène, basé par le païen. Moninga, en tant que serviteur, jamais n'a besoin. Ce n'est pas le bon tient Zambé à côté. N'a pas le bon. Pensez n'a. Quel est sa bonzambe? Quel est bonzambe? Bonzambe la bonzambe. Donc, on se voit là. Vous pouvez me aller là. Vous pouvez me aller là. Pour plus de mingi, tu vois à quoi bande quoi ya mibali. Oka basemeki balinga biso te basemeki bazaka mabe to accusera bango za pe bongo mingi balinga bande ko basiteza ya solo mais oyo siko eza le contraire que yo siko yo fingaka de ko papa si pe bozana ndako moko otinda passe mais kana ba semuna oyo mondo mesana bongo aspirer na ndako yo kasanga ko servir ko ba pa ya baza parce pour réagir ndenge les moi dans ce comportement mais c'est ta femme yo mutu sala ishwa na yo bongo sikoyo ngai par exemple na zaleki nazo vivre makambo les pères yaya nanga nga zalek mais na kolobelo côté donc yaya yemo comprendre que moi c'est abala il fallait ça la fois parce que nga ce que nga za yaya ya kinga za mukolo na kobenga leki nanga solo na mosi na bien un jour penga na o solo na mosi na ndako madame mundi ngusala ka ba kelele bo manga na salia donc sumayi parce que Batouane va goyer au conseil. Mais même va goyer au conseil. Yo, joie rôle na yoga, c'est dit mon bal inde face à la na place na na sens ni. Les qui na zo fa na ndako vis-à-vis moi ça nous a un respect. Les qui na ka bo lo bate parce que ça a respect ya na yi. Donc elo ba yombe mamona mba mabola mutima do makamazo vivre na ngo les pour la kana samete. Mais ce qu'on a dit en Congo coup de fil, ce qui va faire un rapport sur rapport, que Ngaï Awa, Makamazo vivre, moi si il y a grand frère, Mawa. Donc, c'est le mobile, il faut ça la dynamique. Au jouer rôle là. Parce que, si nous sommes baraka, nous avons évité que moi soit il faut balayer. Il y a yoté. Nous vivons comme là. Parce que moi, si on a raisonné, nous avons analysé qu'il y a la chambre. S'il faut discuter, les gars, vous voyez, dans la chambre tout le soir. Dans la chambre tout discuter. Mais il y a ce que, à ce qu'on applique, papa ya baye, alors, nous allons ça dans le temps. Il y a aussi, les gars, vous avez dit que papa ya baye, de toute façon, vous avez dit, donc, le problème est de voir là, mon bali, à ce siganaï. Parce que ce siganaï était, Isabelle et Ndako continuent au vivre. Au souffrir, le bon discerner bien, il bat la wala, et ce que nous avons besoin de azate. Alors, il bat la wala, nous avons azate, on souffrir. Il y a un super sacrifice sur ça. Mon bal est sur
ça c'est l'esprit à Jézabel. Parce que l'esprit, on a le diable. Tiens, moi, béni dans ma foyer, dans ma mariage, dans ma couple. Ce que je veux dire, moi aussi, à comment les colos dans ma communion, fais gaffe. Le diable qui est là. Parce que nos mamans, et pas une zamba zali, moi ça va toujours nasser. Même moi, ça va me pousser. Que moi, si tu as la mine, tu resteras toujours en deuxième position. Ok. Bon, ce que moi, tu vas couple les malades, hein? Est-ce que nous répondre à si. Bon, ndenge lobi c'est mec sur to fana ndako na bino tout ça. Na fana pe na c'est mec na ndako to umela pe na ndako. Mais ezalaki te que vous voulez donner un exemple de bino trop hein? C'est bien qu'on soit ah je vais d'abord nous on a la vie dans la téléphone dans la tête. Non, là le balanga wote. Le ba. Na c'est mec na ngai le qui a papa Gary. Pas sipé. Le qui a pas sipé. Le qui a papa sipé ne mo lobi ana. Na fana ene na bana ko servir ye na lambi na servir ye vraiment donc avec libre kotani. So li kamna nango. Na oswana mobile nanga na ndenge na biso na chambre en privé na loba po na yete donc liboso na yete po ezope ça peut yebe po le belanga liboso le ki depo sinon le ki ne pas manquer un respect malgré tout le ki na zaki mokolo nanga mais na bana ko benga ye papa Gary et puis batu nyonso pe la kasi bana benga papa Gary parce que avant au moins la paix exemple malam pe na biso mi balé jamais. Non, pas la même papa Larios. Ah oui, tant qu'on va se même moi, c'est tant peut-être. Comment ils appellent Larios? C'est un lait qui a. Comment est Larios? C'est un mobile. L'Afrique, moi, c'est pas Larios. L'Afrique, tant que moi, c'est pas bien Gary. Le taux à terre, il y a rigato, riguette. Nathalie qui a son mariage, Dadi, n'a pas ma tonton Dadi. Oui, on doit respecter aussi. Le petit ou la grande sœur de ton mari aussi. C'est pas que Isabelle, on a dit bon, il va se mettre qui n'a pas eu tout. On a bien avant papa. Parce que dans la thérapie, côté à papa, on a vu papa Alfred, papa Nani, Gary. Côté maman Intel. Ma tantine, oh, comme ça, on va rester tantine, mais ma maman, autobotement, on est pire, il y a néné, dans le toujours maman néné, maman toujours. Voilà. Ok. Donc, couple où ils sont malades. Papa, si peu. N'est pas besoin de papa n'a pas de temps pour y aller. Tout ça, tout à marié, mais il y a problème. N'est pas besoin de ceux qui, ok, moi voyage, ok, moi quelque part, ok, t'as 2-3 semaines. Mais avant, ok, des besoins qui n'ont pas de caractère, on a mal si peu. Tant qu'on a procès à billet, il y a lieu ça, moi c'est pas bon, il y a ça. Est-ce qu'on peut se faire violer ou bien on se fait bon, il y a qui non? Qu'on viole d'abord, il y a bien viol. C'est un esprit, la violence. Ça c'est démoniaque déjà. Quel. C'est vrai. Tant que tu peux, n'engagez nous collons la boline. Ce n'est pas que. Je préfère écouter que la silica qui a violé. Comment jamais le niveau de violence. Je vois le moyen de te lobby. Asa yo asa sur place. Pourquoi on est sur le motel? Bato basala ndeko na mama ene na ndeko moko pe abengi ngane na tuba kamna ozo mona basi peso kotalia mama kapeza na kopena kopeza na kaye eza na ndeko moko abengi ngai mobile ake voyage pendant 3 semaines. Ouais. Mission de service. Ouais. Donc mission de service, ça kene kene mission de service à Lyon, akene na baninga ba ezaki 5. Donc ba ki baninga kuna ba ki ozala ba basa ba 15 euros 10 euros 10 euros. Balo balo ça. Moi 10 euros 15 euros. 4 personnes ba ko na ekobo. Ko ba za ba marié. Mais il le monsieur albi nongai na osala vérité. Na zuma ba monyo sorti na ndako. Mais tant azo na ndako. Ah mais kaka ko simba ko sa biboniko ni na mobo. C'est comme on va nongai mais mobile ça qui 3 semaines. C'est comme mobile la kangi motema pour yo. C'est comme mobile la biboye. Ah. On a vendu 3 semaines. Au moins un tel. Azo basa ba 15 euros. Au moins un tel ngana boyi ko se comporter le ko la bango. Na bina zo na ko violer. A violer. Ça parce que violer moi ça dit bon. Faut na mise la violer. C'est quoi? A fondé la police. Ah si moi si a violer. Ça encore a violer moi c'est pour moi c'est la lingité. Ça que sentiment na. Après il dit bon, on va le prendre si bon, yo ko zo téléphone. Benga mbi il sait que ngai na violer. C'est quoi? Okoko lo bani yo. Na loba boye.
Bon, violence ye na mone ka masolo aya okota kaka na moza mama oloba yaka awa abi na moza masolo yaka ka ofandela awa eza tele réalité okota kenga baloba zana loba te yaka mama yaka olobi na violence ko violence a violence moko boye bon na violence wana eza malamu te bon soki yo mwasi wana baviolaki yo parce que olingaki kopesa nzoto na yo epa mobali na yo donc nzoto na yo ezali ya mobali na yo mobali na yo ezali oyo ya yo donc soki nde olembi ndenge papa li alobi ntango mosusu nga mpe nalobaka papa li lelo te soki olembi ayebi ke mwasi na nga alembi lobi akopesa ngai boyebaka ke relation sexuelle eza vraiment utile na couple ebongisaka couple epesaka nzoto ngebungebu epesaka kitoko mpe na makambo nyonso omona yelo ba motata delikama ebilenge osomona epesaka elengi moko boye nga namona so mobali na nga lelo alobi ke aza kanda tone soki asengi ngai mpe napesi ye te me eluki problème na ndako mobimba eluki journée mobimba mpenza ebebi mais ntango mpenza nakopesa ye nabongiseli ye vraiment nzungu ya nzoto gentil mpenza ekomi mpenza esalaka mpenza elengi bakuple oyo eza malade oyo ezalaka ke mwasi boye mobali boye mingi soki toke na makambo to otolobaki mobali avele mwasi yo soki eza yo kiboswanaki na papa akei mobembo azongi ntango osenga na liesin oboyaka kobi opesa ndenge papa lali alobi omoni bacouple ezali ya bapayen na couple ya bachrétien oyo basambelaka oyo basambelaka te okosambela mpe ezali ndenge balobaka bamosusu mpe basambelaka me bapratikaka kosambela yango te mais mwana mwasi oyo ndenge mama sipalndenge ntango oza kosambela ozopratike mpe ntango olingi mobali na yo ntango ake 3 semaines atako ngakuti nakotikala na kobongama mpenza ntango akoya mpenza eza lokola osombeli mobali kado donc kado wana soki enti nga moko na mibongisi donc ntango nakolamba eloko déjà ta retour akolia eloko ya liloba ntango akolia na biloko ya nzoto après na oyo ya ndenge ya mosuni après na ndenge ya nzoto nga mwasi nakobongama de façon ke nasepesa mobali na nga mpo naza wana naza na disposition na ye donc naki kosala te ke aya koviole nga na makasi ezomona na deja ke oubien eza neti manque d'amour mpo nga mpe na kosepelisa ye na kosala vraimen ke namitika amonama ke non ma femme matande donc mpo nanga eza bongo donc baningo basalaka bapimelaka mibali batika makambo wana oswat obali na yo te ofandi na yo bongo oswat obali ndima mpe na bageste oyaka na libala donc conseil na kopesa kaka bolingo ezala na couple mpo nyonso elekaka kitoko. D'accord. Non, c'est la maman du maman, you so go na ndako ndeko na ya mobile, ndeko na mobile. E ko zo mona yaya mwasi ya yaya na yo. Aza ko manquer ya no respect zo tinde kendo la ba semu na yo. Kendo sala boy a respecta ka ndeko no atita mukete. Ba réaction ko za ni. So ko za na semeka ni mona o ya respecta comme frère na ote. Azo manquer respect na misu na yo, même la misu ba pa tant que frère na yo. Ko ça. Donc, comme papa le baki, il faut qu'on puisse quand même dire exemple il y a eu beaucoup. D'abord, nous avons dormi noanaté. Donc, maman Christine a le baki, et ça n'a ma balle à 4 na Yesu, n'a ma balle à 4 na Yesu. Nous avons un beau-frère nanga, na 4 beau-frère na vraiment na benga bango papa no yotu loba. Papa Sembad, papa nani na benga bango papa. Ceux qui baillent pas inanga, en tout cas, na sala make, loko na zoya mobali nanga. Na yambiye, na kosala bango pena na esengo. Moni libala, ezate soko obali, tant moni tozaki ba chéri, na kopesa l'exemple ni bali. Na yipte po nanga. Tant tozaki bana miki ba chéri, ozo sepe na basemiki na yo, omoni mo eloko lambeli bango, okabeli bango. Mais ezate ke soko zalaka na makanisi ya kokabela wana ke tant yo so obali, po na yo esili. Et si la qualité, il faut qu'on continue na makanisi wana ya kokaba. Pas tout ça ba kaba na mutu. Mais il faut ezala parce que ozo tonga ndako na be mwasi oyo abatela kanda ko na ye.
akotonga ndako na ye na likolo ya zelo te na likolo ya libanga po mopepe ntango ye moye kweya eza te. Alors respect ntango ozomanke basemeki na yo te seke orespecta mpe mobali na yo te. te wana eza ke mwasi ya ndeko nazo respecte ndeko na yo te. Mwasi ya ndeko na yo yo respecte ndeko na te mais yo vandaka na bakata na moreje ndenge. Mwasi ya ndeko na yo grand frère na yo. Donc yo vanda pas grand frère na yo. Parce que moi c'est grand frère no a respecter grand frère na yo te réaction. Nga na kobenga semeki na nga à côté na kopesa ye conseil. Na lobi oyo aza mobali na yo aza ndeko na nga. Comportement oyo ozosala kozomanke ndeko na ngai te. Na misu na nga eza malamu te. Malamu ndinga o changer parce que songa na lobeli yo ekozala malamu te parce que c'est mobali na yo pe akosepela nango te. Ça dépend aussi bango mibale ndenge base va vivre na kati ya chambre na bango nde bazalelaka. On se comprendre. Ils ont deux choses différentes. Mosusu omona pe mobali andimani azali bongo. Mais mosusu ozomona ke okoko lobele pona nga na kozwa semeki na nga na kopesa ye conseil. Na koyebisa nga bi ah mama makambo ezosala komake ya ngai eza malamu te. Na misu na nga eza malamu te. Parce que ndenge ozomake mosusu pe olingo manke pe na libanda na misu ya bato. Okomanke pe lisusu na misu ya bana eza malamu te. Opesi ye conseil otalisi ye makomi. Soki aza moto akosambela oteye soki aza moto akosambela pe te olakisi ye kaka pe makomi ke makambo ozosala eza malamu te linga obongisa oyebaka langage nini okokolobaka epai ya mobali na yo surtout na miso ya bato vraiment eza kitoko te. Papa lisiki nazonga epai na yo ndenge touti koloba ake mobali okei bokabwanaki na mama osali ba 3 semaines ozongi mokendeki bozaki na mwa baproblème mingi mibali bayaba kosenga pardon te biolimbisa ngai conseil de kopesa na mibali bakouple eza malade parce que yoso eza bamaladi eza nakati na couple. Osali so ya bien ya batanoka d'abord so na kitani bekiture ndeko auti kosala 3 semaines na Lyon reina entourage na ye entourage basumuki ye je suis marié. Donc c'est-à-dire avant en Nzambe. Si vous voulez la chose on en a, moi c'est moi qui gobangi la Nzambe kuna. Azo kucha Jésus. Net ceux qui se passent la bonne Nzambe et que pousser que un jour ceux qui voient Jésus donc ils puissent moi sinangate tala butu acte c'est ça là. Mais na parole Nzambe zo le biso. Nzoto ya yo mwasi. Il se fait dans 1 Corinthiens 7 à peu près. Nzoto ya yo mwasi, ça ya yo te, ça ya mobali na yo. Et yo mobali pesa ya yo teza ya mwasi tala ndeko mais il faut naye banano aboyaki pourquoi peut-être il na makanisi na ye peut-être na makanisi na ye bato ba utilio ba uto sala bambiance na basi na bango siko zongolinga il faut que ça soit zolo mate mais il faut que ça utilio encore na bi groupe na bino wana donc siko zongi kuna ko sala bosoto na yo bongo vous comprenez? Donc, question à moi si à vous raisonner jamais. C'est son mari. Il faut y d'abord, il va continuer caractère. Mon bal au moins dans la ganaye, n'a marié au petit voyage. Jamais au salaire à toi. Parce que moi c'est mon bal, tu es pas capable de le faire. Il y a des types qui ont moi c'est nanga, il y a une routine de jamais avec ça yomoko, vous déconnez. Ou bien moi si à vous te yo so que ça tout que nganga na yo. Pourquoi ayebi caractère ya, moi si na ito ayebi caractère en bal na. C'est d'abord moi si wana na éviter pourquoi ça la guine moi na ke apekisa. Si on peut ça ngoko. Parce que les lois à lobby à boy. Le lobby à couper ça aussi. C'est ça que au pousser mobali na yo na masum parce que viol ils a esprit moko ya violence au moins te ba wa viola rabana c'est esprit démoniaque mobali na yo azana esprit wana te mais au pousser akoma tinga niveau nzoto madame oyo zana ngo ya yote c'est plutôt mal et mobali na yo puis nzoto les logos ça là je suis fatigué encore ba kayu ya poto je suis pas tous les jours je suis fatigué je comprends c'est ça. Donc pour l'anga, moi je suis à la salle qui m'a
et mobile place à la qui m'avait pour accompagner le niveau violé. Ok, n'est-ce pas bon les réseaux de Tobaka Zaka m'a télé réalité de tout ça, beaucoup de couple malade, pour les gens couple les gens maladie, et n'engue on de te vendre pour tout solo parce que na masolo n'est pas toujours la solution, bon monte zaki n'a pas assipé na assipé, te vendre peut bande comme ça peut maman Christine peut bailler kokota na kata masolo pour masolo là tellement intéressant que ba on peut ba pesi ba point de vue na bango siko yo tout monde na moi conclusion ya mission na biso ma assipé papa ali nde to bandaki ko solo la awa na lingi moko na moko apesa mwasi nyoso ya bala conseil mama na obanda na yo basi mosusu ba yebi singa na biso kama kamno tuta ba oloba na koma mwasi alinga ko servir mobali na ye te biloko kolia o katolia ndeka mwa biscuit za beaucoup apesa mobali alinga te soko alambi abiso ba lamba semula ye alobi labi mama abiso kutana na mona place wa servir papa abiso tenga na servir yo pona nini mwasi ani mona tala caméra soko ko ebiseni parce que to komina suka ya émission Zana so ça mokeba s'il te plaît. Bon, ça dépend ya mwasi oyo azali ko servir mobali na ye ki autaki mosala ye mobali ayebisinga boye biso fona bandela nana yo kabe abi nanga mama nitu nake musala nazongi navandi nazozela biloko ya kolia ezoya te nazozela ezoya te natuni mwasi mama nakolia te abi tala bandunda ngo eza kuna jola baba semu na yo olia soko ozela ngala servir yo naza kutukuna te mama biso ta servir papa biso te ngala servir yo na kamuni nango mais abala ye bazana bana 4 na biso likambo lobi na loba na biso mama loba pona sina lembi to vandi 12 ans je ne fais que supporter parce que moi c'est moi na ko epsa yeni bon tant yo pas le bien comme na suka ko supporter bon banda te yo donc yo force les akoto yo il faut que na zana ba idée na zo pesa na pesa ba idée kitoko bon pona nga mwasi oyo mobile abuti musala aboyi ko servir ye atinda ye na cuisine en tout cas a manqué place na ye a manqué musala na ye po wana eza nde musala ya mwasi ntango mobali na nga auti musala akomi et ensuite mobali kutu asengi na kolia te déjà kutu avant asenga nga sina bongisaki ndenge ezalaka obongisi ntango auti musala mobali azolukela mbongo aye obongisi biloko oyo aye otiaki pembeni ya bana si baliaki pembeni ya mobali pembeni ntango mobali asengi biloko asenga kutu te nakosala kutu asenga te soki asala ndenge ayenga ezalaka ke kosokola ngambo na bangi kochauffe nakozwa biloko nabongisi mesa kitoko na servir papa la table est prête mais eza te soki yo mama na bino aservaki papa na bino te eza déjà eloko mabe ale yo memi yango susu na libala ndeko ezalaka te mama bino asalaki mabe yo sala malamu po ekita mpe na bana na yo balanda nde yo po yo landi déjà exemple ya mabe exemple ya koservir mobali te eza mabe ndeko bon wana changer s'il te plaît kozala te mobali akomaki ake ozwa moto mosusu akoki yo komi kolela yo moto ozobenda yango na makasi ndeko s'il te plaît il faut servir mobali na yo. Ok maman côté na couple yo lobi nga pe nazopesa conseil comme quoi que papa auti mosala ye ayebisi yo mpe bien mama na ana nzala kota na cuisine kende kosala ye semoule biloko oyo olambaki servi ye olambeli ye bon nga nakopesaka nanga nga papa nanga adefayi moko alobi nanga mama oza fatigué tika mona lamba il y a deux choses bamibali mosusu asalaka butu olambeli ye tozala banzungu toza monde eza déjà évalué na makambo nyonso banzungu oyo ezali kobomba moto soki pour 3 heures 4 heures de temps ezali osombi na yo zwi biloko ntango omoni kozwa soki ayaka retard ye ayebisi nalobi boye ntango aye ayebisi olambelanga biloko kende sala ye semoule oservi ye yo oza na bana sikoyo olingi koservi bana mobali na yo te bongo bana na oyo oza na bango ya basi toza na bango tokolasa bango kolamba mokolo nini tokolasa bango koservi mobali mokolo nini lelo ntango mwana abali ayebi kolamba te ayebi koservi te sikoyo sono eza ya nani eza ya yo mama alors mama oyo oyebi ke okokoyede mobali na yo te na koservi fo servir ye soki mobali na yo asalaka butu ye pa asalaka somba ata banzungu wana oyo ezalaka ya moto wana ezwaka nango lebiso 4 heures du temps 5 heures du temps zwa fufu na yo so omoni ke ayaka neti minuit lamba fufu na yo na ba 23 heures tia na kata nzungu wana finika yango malamu olambi biloko na mpe chauffe yango bien ezalaka moto nga ndeko no mpe na bandeki kosala yango po ayaka butu mais
aloba na ngai te mama fufu wana ekotaka nango mpe mai kosalaka susu te nga moko soki na ye na nga na kolamba na nga mais na niveau ya moi esalela ye soki ya butu omoni ke oza fatigué eza na mikolo mosusu mpe ozeli ye neti baweekend bavendredi wana okozela ye basamedi osaleli ye. D'accord, merci maman. Sikoyo nakenda pasi mpe to na pasi mpe te masi mpe osala na pasi mpe esalaka esengo mingi soki madame noye moza koservir yo non etude façon omoni mama wana mobali awuti mosala awuti kosalela yo mbongo yo moko kutu okozesone teke lokola komi tika na servir en plus azosala na mobali atuna naza na nzala mwasi oyebi bien ke awuti mosala aza na nzala fatigué zwa charge na yo obongiseli batable banini ndenge oyo nga na banosala kala na butua na balero tosala 2 na banokoma na ndako na ba 4 heures nga nayebisaki mama sipeke salanga sauce semula ngamona kolanga parce que nabitiaki na place na ye na sens ke nalingi te ke soki nakomi alamuka no yo olingi te soki osa kolala badérange yo. Par exemple, quoi. Ce que outil musala, chef, allez, madame Lamuga, en tout cas, côté wana, dans le baganae, Namouna, na sali se mounanga, na le, mais maman Sugio, je la kati lelo, batinda, yon ba benga, yon luke, na outil musala, ya au servir ngane, non? En plus, maman na yo, atira au servir, donc on a hérité, richesse, ya mabe, oh, maman na yo. Vous avez dit que vous avez raison. Ok, moi c'est bien. Vous avez vraiment trouvé que c'est ça les solo. Conseil, tenez-vous ça conseil dans bateau, nous sommes pas taper sur. Bah si oh bah comme la négligence, bolembo, ya pour sous la mibale et tout ça. Il y a solo, c'est vrai que bah si bah le baka quand pour ça bah si bah faute, tu peux faire dans ma benne à bango mais pour le bani parce que au sali 30 ans, les balles les ali pendant vous battez mais 31 ans coûte. Pour le bani la bande de quoi bah ça so. yango na ntango tozobota fo kopesa mpe bana baconseil mwana sukola basani mwana alambaka boye parce que mpo mwana ahérité makambo oyo nyonso eza malamu mais tala sikoyo ndeko na biso azoloba ke mama na nga amona asala non yango na biso nga nazobeta setene na bamama parce que mikolo mamele mariage mingi ya bajeune nayebi te misusu mpe eza ya précipitation parce que moninga abali nga mpe fona bala mosusu eza mpe ya choix donc ntango tokolisa bana na biso na bandako il faut mwana ayeba akolamba nga vraiment na koloba exemple na nga mona sa très contente na ndenge na balisi mwana nga akeli bala ayebi misala déjà mama Christine oyebaki déjà ndako na nga na dire ndenge ni nazalaki mwana moke ntango nayaki libala nga naye na bali tolingai na papa j'avais 19 ans na bali nakoti na ndako papa ali na 20 ans naboti mwana biso liboso na 21 ans donc tala nabo parce que nayebaki oyo mama na nga bandolakisanga na bakoko na nga mwana mwasi alamukaka sukolaka bo asalaka nyonso oyo okotia bana mpe bakohérité oyo na nyonso soki olakisi mwana o mosala te akokende na libala yo nde moto okoyoka soni parce que baloba mwana intel mama na ye kutu nini eza soni ya yo mama yango wana mama bolakisaka bana na bino misala na niati susu bolakisaka bana misala bana basi misusu mona solo nzoto omona solo kolamba kitoko te mobala ofan yo nezotinda mingi bamakambo ba deuxième femme bazobima mpona nini mwasi mosala te mobali akokutana mwasi moko boye afandisi deuxième femme kutu mwana mobali yango mpe apesi nga alobi na nga moni papa na biso aka na basi mibale tant papa vivre makambo na bi na mwana moni pourquoi nazwaka deuxième femme epai na banda kozwa repos epai ya mwasi ya mibale tala ntina nazolaka mama ya bino mbanda bizaleli oyo mwasi na azosala yo yango mama na bino banda kosala yango nakenda kozwa mwasi tozalaki na locataire moko parce que locataire wana azalaki deuxième femme mais ndenge bandaki kosoigne mobali wana mobali ata sola na 3 jours
mbongo akei atiki ka mpo azali na mbongo azotika mwasi mais ozomona ke nyonso wana ezali na éducation soki éducation eza pourri ti na se na yo nyonso bafruit de tes entrailles ekozala pourri eza mpe na esengo te yango bamama tobongisaka avenir devenir ya bana biso tant que nous sommes encore vivantes. Ok, merci. Merci vraiment na bato nyonso tout bazwi occasion kotala émission ya kopani pour le mariage. Ndana yebisa bino ke popani pour le mariage ezaka mpona kobebisa te mais ezaka mpona kobongisa. Boyoki makambo nyonso tosololi awa ezaka mpona kobongisa mabala oyo ya bino masi pe petele na mosapi yango aza na libala ne ngai pe mama Eliane yanga pe yango mama Christine pe ya ye pe eza nango. Ça veut dire que tous na biso na kati ya ndako na biso ya mabala soki toza kosala ba émission ezali kaka mpona on donne ce qu'on a ngai na yebisi bino ngai moko nde naza boye Eliane neto mobali na maso ake mosala nayebi kaka kota 3h du matin nazwi nzambe oyo apesinga mpe mabomoi na témoin nayebisa mobali na ngai bi 30 minutes avant ozonga abenganga na telefone ozoyoka mama 30 minutes avant so mobali na ngai abenga na telefone napelisa ya mwina ndeke nafungoli portail pourquoi nafungoli mpo nalingi soki aye akita lisusu te banofunga soki aya kotika ya porte eza polele akoti ntango ye azokota 30 minutes wana azoba elakisi ke nabandi soki okosala sauce nasalaki na chauffe wa mbele na ngai na micro-onde te na réchaud mbala moko nabandi mbala moko d'autant que bengi lo se umela te fa na cheka lo so na mbala moko biloko na sina lamba lo so côté to sala awa na chauffe biloko nga mobali na ngaza ka zolia bo na vandi to zo solola to sololi pe to matinzela moto ke kolala donc on donne ce qu'on a ce qu'on a tembe benga papa tuna ko yebisa yo makambo susu ko eza ngo jemuki to mona kaka o kisi te uko ba chekisa kala hate eza bizaleli ya mutu soki mutu déjà batinda kake no lamba semol mama yutinda mbali no kendo lamba semol mobali aye akuta na mwasi oyo afungole porte na desert ngai aotiko te mobali akuti mwasi oyo ke no mwasi nanga basi musaza ko mobali azoli akelala na ye pongi yango pe okolala po lekani mais nga to vanda ka to betela ko betela na journée na bana ndenge bandaki bando bimaki na ndenge ozongi nga pe na betele oya ngai ke oyebi kilia benga kinga elenga ki boye na solaki na mama sipe na sala ki boye mobali penza ali asisi kole na zuke basali na zongi sipe na cuisine to kepe to matimbe to sala nini to lali parce que to boki kolala pose wana ya papa oui pose wana ya papa ta mususu soki papa akuti vraiment na profond sommeil egala basemo tanga kwa na liesa oza na force opesa yete poza na kati elengi ya pongi ok soko olamuki obose vite osali baswa na biso nde tosala kawana omuke tongo kepe na liesa nde soleka malamu bamama oyo aza mato ya koyoka ayoka mpona lelo totiki bino botika malamu nzamba nubeleshene bana betu bonsi bye bye. Voilà, le moment est venu. Tolela na Paris basali ya kosala ba fête na biso ya kosala ba événement makambo nyonso tolingaka. Merci na Alain Benza po akanisi biso na salle Monique. Toza na 4 salles. Il y a 400 personnes ezali, il y a 800 personnes ezali, il y a 600 personnes ezali, il y a 1000 personnes ezali. Confort, il est là. Climatisé, appétissant, belle chaise, propriété, tout. Oh, bon, il fait tobini, tokomi ko transpirer là-bas, tu ne transpires pas. La chaleur ne entre pas parce que climatiseur à votre aise et à votre nombre. Nombre bozali malili ezali kitoko. Salle de fête Monique. To tardé ti bandeko nyonso bolingaka fête na ezala kitoko salle de fête ya kitoko alembenza kanisi biso. Ba adresse yango wana. Obuka na ti soko lingi fête no de bien en bonne et uniforme. Je dis bien uniforme. Contactez salle de fête Monique avec Alain Benza. Merci beaucoup. Moi, ma fête de mariage, je fais ça là-bas au salle de fête Monique. Goodbye. C'est Paris. Alors n'hésitez plus et contactez-nous au 07 67 49 20 57 06 51 60 65 07 et au 01 71 34 84 81. Nos salles sont situées au 76 rue Moutier, 93 240 à Saint, et aux 4 rue Armand Dexter, 93 150 Le Blanc-Ménil.